Yaya makambo ya bakuluna oyo ezali kopesa biso mutu ko soit biso pe awa na radio lokolo télévision tokolembate tokobanda koyela bino ba nouvelle ya bakuluna chaque jour surtout yango en collaboration na bande konabiso ya bourgmestre télévision et pesi passe ya kosakana te bakuluna babandi coopérer sikabo na kisi le plus grand kuluna ya bandalungu ya balukaka ya mona kate ya balaila kusan 2 ans ya sala kaso babi asa esikabole bakeguna alimwe azali kolimwa ya kolimwa kasimbura matadi pata la kokola nzambe bakoina kuluna oyo bokoyoka evenema bokotala evenema oyo ndenge elekaki awa na ville ya Ngumba ya Kinshasa. Kaka makambo bakuluna oyo pesi mutu koso ya na leki bakuluna bakati papa na bango machette oyo likambo ya somo boyaya. Moli moni za bana oyo yaya okata tata na yo machette ozoye kobanga te. Est-ce que mwana oto monaka kuna na mikonga azwaka epaso la beta papa na longola papa cerveau. Azalaka kuluna to le ranini et pesi ngai mutu koso to kolaksa awa na émission ya lelo. Alors, en passant, je rappelle, le 15 février, il y a na Paris Grand Arena. Arena Grand Paris. Et pas wapi, Vangantama, les vieux Vangantama, où est l'ensemble de la forêt, à Kobeta, retour ya roi, n'est-ce pas, Schengen. Ngai tata sedek na kozala wana le 15 février. Yo ozanga, tozanga, te biso surtout ya somba billet eri yangoyo. Somba billet. Pendant le 15 février, et pas wapi où est rançon de la forêt, retour, il y a roi de la forêt, n'est-ce pas, Schengen, à Kobeta Bongo, na Arena Grand Paris. Otoloba quitté, Tolobi. Voilà, je répète, au moment échappe au kitoko, bonabimi kitoko boye, na safari échappe na kati oyo, il y a Rosanta Beauty Place, na Canada, na Toronto, benga Rosanta Beauty, ça rabe échappe peut-être, na ba sapatu ya basi ya mibali yo olataka sapatu makolo milai minene ozana mitambi na ndenge mabete olingaki yango te menzamba kela ondengo wana papa Fiston ngapena na ngata raba numéro 52 ngapena mutombodi kembe ngapena boyaya solution ezoma déjà na Rosanta Beauty Place benga Rosanta Beauty Place publicité yango ezaki ne bandeli soko raté numéro la benga so pe numéro Rosanta Beauty somba chaussure ya numéro na yo ya minene mosto mobile kuna tota 58 ezali wata le 60 ezali et pas Rosanta be sharp ya ngone sharp kitobo moi safari mais mikolo bo betisco ba kondi ya Congo bo beta pena ba safari na Rosanta boye et sharp même chemise okoma élégant vous comprendre tala ninga na bimi te voilà Rosanta Beauty. Na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini pondi bande ko balandi ya radio lokole mbote na bino bisika nyosto bozwami merci na présence na bino na confiance et la fidélité au bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo na chaîne na bino radio lokole télévision lokola tolobaki bongo de bandeli papa mama benda mwana na yo matoi po éviter là d'ailleurs c'est très compliqué opération ndobo ba ko sakala soute pour bakula soki bakangi okulu ya okei libela okei ko kuda na Jésus Christ Tourben dabino matoi eri yangoyo papa Fiston yo ngi biso ba mama na papa to déclarer te pour na bana biso mwana biso tokali kundi ya famille yo mwana sali kundi ya famille na kikuluna mwana esaka wa kena ko sala musala butu na sala na bar na sala na club est-ce que vérifier est-ce que mwana wa salaka po ezali ko kipete pa pour na mwana ya mwasi mama mwana mwasi to mobali vérifier mwana kendaka musala butu musai na kendaka akosa kayo akenda musala ba nzoka ali kuluna na tongo pe ailio mwaka tukubianza okanisi lokola ezali mbongo ya malonga nzoka azu yango na musala ya mabe kuluna na bandali ya kuluna le prika kuluna bandal baluka bamona kaite sikabo ba koina yi bokola na ba image wana awa na biso elongo bana mibale ya famille moko ba kuluna
papa azali kopekisa bango botika kikuluna bakokanga bino ekomema bino na mabe bana o balingi te batelemi papa bakati papa na bango machette epesi ngai chere de pour makambo o yaya salaka ongele totala image o ensemble tolanda Kuluna le plus recherché à Bandal des masques le 5 janvier na kokisa 2 ans na Bandal au Lukaye Bandal na ya première fois bakangaye alimwa kasobo bayebisi bino place azabo kokoma boye alimwe abimi na tol asote akomaka araignée nde ozomona yo ozomona teke mutumba tobimisi etala bato ebele baza armé chargé mpona surveiller c'est un dangereux population oyo nyonso de masque asalaki ye mabe aya odépose plainte na ye des masques à repasser dans l'audience d'ici quelques jours. Aya alobama des masques à salaye, mais peine de mort des masques et ça. Si vous mbongo ozwaka soko kati bato ozwi saka bato otchaka ngwa. Eza mbongo bebe malaki. Mamna sala ngana ndoboto la kambi ba. Azaka toshoni. Ngana ndoboto la kambi bana. Ba police. Sa mondo na chuma. Tozala na ba machette. Tant vous ferez au bandé coopérer yo moko to bozala ki bile fe bozala ki bile bozali nombre de combien. Bando za msu 4. Bango surtout ba na quartier to bobenga na kasoki opération. To benga na opération ba ni muvila mutu wa place na azala kaki kamufle. Ba utara net na ba commune. Ba kumi ba utara ba misu musus a utara changu. Musus azala na bwali mais jamais ninga na ngana ko lakisa nga place ya zala ka benga jamais na ko lakisa nga place nga zala uswati ba ko kanga epeki so i place nga zala ka point singa benga pe ba ko kanga nga so na i place ya zala na point C lobi ayebisa nga ke bakisi na ye ekomi na suka bakisi esiliti kisi zaika ke mbila ndamona ngaite na miso bato nyonso tosengi yo limwa totiki yo limwa limwat yo limwaka tosengi yo limwa na banda wa limwati obanda ko sala ni ko aveugle mais aveugle biso tozao biso nyonso ba soldat tozao aveugle biso to mona ote limwa vous voyez donc le monsieur il se trompe azo se tromper dans babouzo babiloko bakisa pamba nous avons Dieu et quand le Seigneur est avec nous, nous ferons des exploits. Kokanga bo traki ba kuna bo. Ezaka ka poto comme na ba période de fête to soki ba fête et si libino pe bozongi na bino kola la pongia ba bébé. Papa biso tokotika ngote parce que biso toko vanda kimia soki bandale bala bandale ba vandi kimia nde biso pe toko vanda kimia mais tant que bazotia mobulu ba oyoki nenga otikoloba ba mususu bazo tachangu batiki changu baye poubelle na bango bandalungwa batiki banani bangiringiri poubelle na bango bandalungwa mais toko foudre bango dehors toko lakisa bango keno bandale il y a aussi les hommes et nous sommes là pour protéger notre population et na ba bien na bango toko traquer bango ti même à la place bango bazolo bakuna na changu toko kende nous sommes une police nationale toko traquer bango ti toko tia bango place onde ko na bango azokende des masques message no kopesa baningo batikali ba o batikali message na kopesa bango kaka batika ena ngona sukati ato sukalité zaka conséquence ko jamais qu'il les conseille oyo yo ayibi ki asala mabe auto contacter bino ndenge soki pe boza numéro bopesa na ba population o ba koki kotanga la police na mususu bazama na bakanta. OK, merci beaucoup. En tout cas, toza na beso na caisse la biso wana général apesaki. Boîte à lettres enfin que na ko déposer babilo ko nyonso wana. O nyonso ayebike no de masques asala ke mabe aya na bandal porte ya bandalungwa eza polele na commissariat bandalungwa baya soki ba contacter monsieur le maire baya soki ba kuta na commandant commissariat porte grand eza grandement ouverte pour na bango. Tongonya mina la police na biso
na mosala basali ya malamu. C'est un monsieur oyo aza connu un grand kuluna na bandalao. Mais police asali makasi batie maboko likolo na ye. Tala koma moto mona des masques. Aza ba plaignant et belé. Et je pense que tant que besoin d'interviewer wana, elle va passer déjà aux affaires. Donc juge en ça musala mingité. Pas jouer batia si ko esengeli. Parce que moi en ça passer aux affaires que à ça la kango, azala bakisi a jouer telle place. Donc juge en ça musala belé juge a sanctionné na a passer aux affaires. Nenga pas asam na PV na et ça identique au ya lobi wana. Donc na pesi merci mingi mais ko benda ba batia matoi. Parce que l'opération doit continuer. Au total, 450 kuluna. Oyo la police a outi kocha maboko. Na nuit le 31, kokoma le 1er janvier 2025. Botala binomoko. Ndenge bavandisi bango. Okotala kakaboye. Olobi, Oyo penza porta boloko. Otali mususu boyo tali, Oyo pena, bakanga bakraka, bakanga balimba. Lokola ndeko bozali komona, ye, a opera kabongo, na boulevard triomphal, bango bayi bakaya visa. Okoya na mutuka na yo boye, soki fait rouge peli, aye penza kolongo la yo rétroviseur, a ofioto la okuta otalo yo, meko kita ao, mwana mamuna osala yo. Basuka kawana te, lokola batu ba utaki ba veye, ba komi ko menace, ko boto la basak, ko kata ba chenette, surtout chombo pétrole, bango balinga kango mingi. Kasi ndenge kakezalaka, lelo nzamba zalaki na kote na yete, akboto la kaka mutusak boye, la police pembeni, beko bakangi ye, yoka témoignage na ye moko. C'est une idée pour que les cas, à mon niveau, c'est que je suis bon pour le moment, ndenge moko lisusu na ndeko oyo autaki koboto la telefone ya tantine oyo bozali komona kasi tantine yango tango amoni la police nde abaki ye na maboko baye kokwea na ye ebongo oyo azali kolata zambala oyo akosaka batuke ye aza mwana mwasi bien lichette na ye na kata nzoto soki kaka distraire yo na fopa abotolisaki abimisi machete kasi bakangi bango ezali bongo ya ba district nyonso ya Kinshasa awa na Kintambo na district ya Lukunga bazalaki bongo 50 botala bino moko numéro 1 ya territorial le ministre intérieur Jacquemin Chabani akiti nde la police et présenté ye batu oyo bakangaki pona Lukunga kolongwa wana na kan lufungula botala bino moko même scène rien que na kotala na komona bako expliquer yo teke oyo aza pena krimi mutu tala face et la pena ke oyo pena yaya mais azo wangana même opération ba présenter bango pe et pas ya ministre intérieur bota la cortège et longwe keiti na district ya Changu kuna nde sombele suka bisanga bakangi 200 kuluna mokoka na butu moko kokamwa kolongwa wana cortège ya ministre intérieur et se diriger bongo na monga fula kuna pe bakangaki kokamwa en tout cas boyende zalaka po ministère intérieur oye kumba makabongo na ministre Jacquemin Chabani très déterminé na opération ndobo ya kosilisa bongo kuluna na ville province ya Kinshasa pe kolite contre to ya criminalité na population congolaise. Lelo opération ndobo e bandi kobota bambuma nango yango yo bakangi bango 450 au total oyo bako livrer bango na maboko ya justice po baye bako sambisa bango peine de mort et lata bango po banyokoli population. EKI Je vous présente deux personnes. Oui. Avant que ça soit arrêté, j'ai mis d'abord la main sur son petit frère qui est là. Son petit frère? C'est son petit frère, même père, même mère. Oui. Qui est là. Qui s'appelle comment? Comment on dit? La Médina. Atipo. Donc amener les gens. Vous ne pouvez pas faire la même chose que son Il n'est pas tout. Il n'est pas tout. Vous ne pouvez pas faire une chose et son
L'observation, Monsieur le Président. Nous sommes en l'observation. Nous savons qu'il y a flagrance, mais flagrance ne veut pas dire le non-respect de la procédure. S'il vous plaît, c'est-à-dire toute personne dans la notion de flagrance, le tribunal cherche à être convaincu que réellement les personnes qui ont été amenées par des verres louis sont vraiment des criminels. Mais la procédure, c'est quoi, Monsieur le Président? Lorsque un enseignant vient comparaître par des verres fous, il doit passer par le ministère public qui a amené cette... Comme une bonne citoyenne n'a fait que son droit de dénoncer les malfrats. Elle s'est limitée à ça. Elle n'a aucun pouvoir judiciaire pour ordonner l'arrestation ou les déferlements de se prévenir devant le tribunal. C'est nous estimons. Oubliez la question des Cataléens. Vous êtes en face du ministère public qui est la partie poursuivante. Posez-nous toutes les questions, nous allons vous répondre. Merci. Non, moi, papa, il y a les gens qui disent que la question est papa, moi, pour bazana posta ya firo bazana yembe vous allez apprendre ce qui est pour confirmer la déclaration au sein du poste à magistrat na parquet la présence ya avocat na la date ya 19 c'est quoi au Congo besoin de mettre mouille magistrat qui est avocat de toute façon ils ont réponse pour eux. Oui, est-ce qu'on peut d'abord entendre oui? Je crois que c'est plus important. Oui. On peut attendre l'oblige. Et ça, la troisième question, on a tout parlé. Alors, à ceux qui ont dit ça, pour et bébé qualifié quand vous avez un magistrat à parquet, vous avez assisté à mettre le mouillis, Moukenge, Yakaro, Yakwilu, la PCP numéro national, il y a Baboka, 21 941. Donc, le banco, les acquis à Roubaïté, Bakakio, et la région Bi, Léo, Bobat Nayo, Bakakio, pour Yé, Namakamouna, Yamiko, Bakomati Moto, Babo de la Chenette Naye. Non, moi, papa, il y a les gens qui disent que la question est papa, moi, pour bazana posta ya firo bazana yembe vous allez apprendre ce qui est pour confirmer la déclaration au sein du poste à magistrat na parquet la présence ya avocat na la date ya 19 c'est quoi au Congo besoin de mettre mouille magistrat qui est avocat de toute façon ils ont réponse pour eux. Oui, est-ce qu'on peut d'abord entendre oui? Je crois que c'est plus important. Oui. On peut attendre l'oblige. La question est de savoir, est-ce que le ministère public peut-il nous donner ici présent les indices sérieux de culpabilité? Je dis bien et je le précise. Est-ce que le ministère public peut-il nous démontrer ici les indices sérieux de culpabilité qui pèsent la charge de ces détenus? La première question, la deuxième. Et la deuxième question, essayez de savoir. Mais j'estime que c'est à ce stade que le ministère public va mettre à notre disposition, à disposition du tribunal,
et l'attention de tout le monde, les indices sérieux de culpabilité. Monsieur le Président au tribunal, nous pensons que cette action, ce n'est pas les tribunaux qui l'a amené. Nous pensons que cette affaire, ce ne sont pas les avocats qui l'ont amené. Cette affaire émane du ministère public. Monsieur le Président au tribunal, nous posons des questions. Vous nous aviez demandé que nous puissions poser des questions. Et cette stade est très important pour nous. Nous estimons que le tribunal, dans sa souveraineté, dans son impartialité, il doit nous laisser nous poser des questions et donner la parole. Soyez posé, s'il vous plaît, soyez posé. Vous criez pourquoi? Vous criez pourquoi, maître? Soyez posé. Posez la deuxième question. Monsieur le Président, nous avons plusieurs questions. Si votre tribunal pourrait nous poser toutes les questions que vous avez. C'était ça, la première question. Nous Ouais. avions dit que le ministère public, parce qu'il la cherche des preuves, incombe à la ministère, qu'il puisse nous démontrer. La première question a été déjà notée. La deuxième question. La deuxième question est celle de savoir, est-ce que le ministère public peut-il nous dire avec des précisions détails, nous disions bien avec des précisions détails, c'est dans quelles circonstances, nous disions bien c'est dans quelles circonstances, je vais parler, c'est de quel jour, à partir de quel moment, à partir de quel temps, et c'est dans quelles circonstances auxquelles ils ont trouvé nos clients ou ils ont arrêté nos clients. Dans quelles circonstances ils ont arrêté nos clients. Et pendant qu'ils ont arrêté nos clients, c'était où, c'était quand précisément. Et ils étaient en train de faire quoi pendant ces temps-là. Ça c'est ma deuxième question. Je pense que j'y reviendrai lorsque... Non, écoutez vos questions s'il vous plaît. Écoutez toutes vos questions. Vous avez pu revenir. S'il vous plaît, monsieur le président. Nous avons la parole pour ça. S'il vous plaît, monsieur le président. Mais le droit de la défense n'est pas Merci, nous estimons qu'à ce stade... Pour les questions qu'on aurait pu. Non, nous estimons qu'à ce stade, avec les questions posées tellement pertinentes, on peut laisser notre tribunal évoluer. Ainsi donc, à l'hypothèse où on croirait que ces aveux ont été obtenus par torture, nous restons fermes et nous passons que le tribunal comprendra que le prévenu a été traité avec dignité. Même devant nous, OMP, ils ont repris les mêmes déclarations. Même plus grave, certains d'entre eux étaient assistés devant nous. Et alors, où se poserait la question? La deuxième question par rapport à la comparution préalable de Mme Katalé est au centre de ce procès. Non, Monsieur le Président. Je rappelle encore à nos contradicteurs qu'un dénonciateur n'est pas au centre d'un procès. C'est nous, ministère public, qui avait attrait ces gens devant le tribunal. Adressez-vous à nous, posez-nous toutes les questions, nous allons vous rencontrer. Katalé, comme une bonne citoyenne, n'a fait que son droit de dénoncer les malfrats. Elle s'est limitée à ça. Elle n'a aucun pouvoir judiciaire pour ordonner l'arrestation ou les déferlements de se prévenir devant le tribunal. C'est nous nous estimons. Oubliez la question des Catalans. Vous êtes en face du ministère public qui est la partie poursuivante. Posez-nous toutes les questions, nous allons vous répondre. Merci. Mais qu'à cela de Merci, monsieur. Nous passons à la troisième question. Bon, monsieur le Président, s'il vous plaît, parce que notre temps est arrivé, nous avions maintenant le temps de pouvoir démontrer. Maître, soyez apaisés. Vous avez posé 4 questions avec des sous-questions. Nous sommes disposés à vous répondre. Ayez vos attentes. Merci le tribunal de m'avoir sécurisé. La troisième question, la quatrième plutôt, c'est par rapport aux indices sérieux de culpabilité qui nous poussent à présenter ces gens en procédure de flagrance. Je réponds aisément à la question. La réponse à sa préoccupation se trouve dans les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance loi numéro 78-01 du 24 février 1978 qui dit que lorsqu'il y a clameur publique, le ministère public peut déférer en procédure de flagrance toute personne suspectée. Est-ce qu'il n'y a pas une clameur?
nous avons suivi ici les renseignements donnés par l'officier Bosso. Nous avons suivi les témoins Jean-Baptiste Rémy. Pensez-vous qu'il n'y a pas d'armée publique? Non. Et j'insiste, en procédure de flagrance devant les juges, on ne s'amène pas avec les indices sur les culpabilités. Nous les avons présentés parce qu'avec la mère publique et au moment opportun dans nos réquisitions, nous allons démontrer noir sur blanc comment est-ce que les faits qu'ils ont posés entrent en adéquation avec les dispositions légales des permis à leur charge. La toute dernière question que nous avons suivie. La question de savoir comment on est arrivé à l'arrestation de Saloum et sa bande. On revient sur l'arrestation de Saloum. C'est lui qui a planifié avec moi l'arrestation de M. Saloum, ou c'est Mme Grasse, la propriété de cette cochinelle. Oui. Mais la vraie qui est... Je pense qu'avec les confrères avec lesquels nous venons de rentrer, ils ont entendu la version. Avec moi, pour vous éclairer un peu plus, si on peut permettre, j'ai ramené 2 personnes. Celui-ci. Je vous présente 2 personnes. Oui. Avant que Saloum soit arrêté, j'ai mis d'abord la main sur son petit frère qui est là. Son petit frère? C'est son petit frère, même père, même mère. Oui. Qui est là. Il s'appelle comment? Comment on dit? La Médina. Atipo. Monsieur le Président, c'est cette façon-là qui, des fois, est que. On est devant de se retirer alors. C'est d'amener les gens devant les tribunaux ou bien il y a des enseignants qui doivent demander donc amener les gens. Vous ne pouvez pas faire une chose et son il n'est pas tout. Il n'est pas tout. C'est à lui vous ne pouvez pas faire une chose et son contraire. C'est son petit frère. L'observation, Monsieur le Président. Nous sommes à la l'observation. Nous savons qu'il y a flagrance, mais flagrance ne veut pas dire le non-respect de la procédure. S'il vous plaît, c'est-à-dire toute personne dans la notion de flagrance, le tribunal cherche à être convaincu que réellement les personnes qui ont été amenées par des vers Louis sont vraiment des criminels. Mais la procédure, c'est quoi, Monsieur le Président? Lorsque un enseignant vient comparaître par devers vous, il doit passer par le ministère public qui a amené cette... Permettez, Monsieur le Président. Directement, lui dit, j'amène ces gens. Comment lui peut amener les gens devant vous? La question qui a été posée à la consistance. Comment est-ce que vous avez arrêté Saloum? Il y a des personnes qui ne sont pas citées. Quand vous étiez retiré, on a dit suspend. On ne pouvait plus poursuivre avec l'audition de Saloum parce qu'il va être assisté, n'est-ce pas? Mais pour gagner du temps, les temps pour service les avocats pour qu'il revienne au bon sens. Il est à l'oubli. Et ça, la troisième question, on a tout parlé. Alors, Azoto na soki ozon débisa maloba wana po et bébé kalisete quand vous avez besoin de ya magistrat ya parquet yozaki assisté na maître Mouyi Mukenge ya baro ya Kwilu la PCP numéro na ye national ya Babuka 21 941 to maloba ngo ezaki ya koloba ete bakangaki yo pe na les gens bi nde oyoka ete mobali na yo bakangaki ye po ye na makambo na ye ya mikolo oyo bakomaki moto po babotuna chenete na ye. Non, nga bakangaki ngai ya bayokaka ngai ya bakinanga na legend babi ke nalakisa peut-être papa mwana mwazali po baza na posa ya fi oyo baza na ye mokuna ezalaka te mokuna eza mpona soki okoki koconfirme badéclaration osalaki liboso ya magistrat na parquet na présence ya avocat na yo na date ya 19 sikoyo kongo oyo bazwi yango wana maître Mouyi bazwi wana magistrat akeli avocat de toute façon eza réponse na yo
Oui, est-ce qu'on peut d'abord entendre oui? Je crois que c'est plus important. Oui. On peut attendre l'oblige. Voilà. Tous ceux qui ont rapport à l'élo, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Kebana Kikuluna, opération Ndobo, Bazali Kosakanate. Chap chap. Et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana